bana nzambe mbote na bino bino to mesala kolandanga message nanga ezali ke tu enregistré des cas ya décès en Europe, des cas ya des pasteurs congolais bauti kokufa parce que basali jeune ya 10 jours. Alors jeune ya 10 jours et memi bango na liwa. Bandeko nasalaki vidéo mususu je crois hier na bosse de bateme yango mais na bandi bolandi yango ezalaki ya voici l'homme matériauté ya epai ya bana nzambe na criminel violeur ya mukuna na lobaki loko mo bandeko na ngai ke bato ebele bozo benga basali na nzambe bato ebele bozo benga mo ba pasteur nzambe yebi bango te sata pa yebi bango te natangi na bino bakombo ya misusu ke oyo nzambe yebi na ye te sata pa yebi te na bana like ça bino comme mon exemple ceux qui a Marcelo Denis Lessi voici l'homme mukuna na banzi biloko na like ça ke shoka yebino. Alors un mosala nzambe surtout un pasteur tango okanye na faute grave okotala ke suster na lobite na ba langage ya français mutalobaki français abosani to sali bote wana yango te na ba faute grave ya kati ya liloba ndenge boyoka Marcelo lobaki soko ngo bala mona mwasi faut que na ko goûter ye. Cela veut dire que ozui osana ya amour o sepelite o changer ko mususu oko bala mwasi te sanko goûter te bomoni mutane mwana do soko la dakaye c'est que yope ozaka neti ye déjà oyebi ke loko ande mwana o muto ba bengi pasteur akobi misango te frère akobi misango quelque part mais bon comprendre mais pasteur te parce que Jésus tango azokende azoloba pa ya Pierre soko linginga pe me brebis eza munene ezeli ko papa te. Alors muto balobi na ye pe me brebis akoya koloba te ke soko luki mwasi ozuye il faut goûter ye mwana o muninga boti yo goûter ye abroke ye aza bien te. Ce message est sorti de la bouche d'un serviteur de Dieu appelé pasteur. Et cette parole est soutenue en aucun verset biblique. Exact. Comme preuve, il y a un verset. Et Boulanda Yusuf voici l'homme, Makamazo Lobayasoni, et un verset biblique. Boké sous la Denis Lessi, Azolo Bamakamoko, même mon fils m'a écrit, Abi c'est triste, papa. Hein? Banakoto, mais Okilingala, Abi c'est triste. Alors, yon de konangayi, baye baka, monsala nzambe, surtout pasteur, na li loba. Il faut que le verset parle. Tant ozo pesa ba verset na ye, kende na Bible, banda ko examiner les Écritures. Nango tout le monde qui Bible sur la Bible dans Actes des Apôtres 17 si je ne me trompe pas. Toyoka dans Actes des Apôtres 17 va venir. 17-11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ba croyant de Béré, ba zumateya, tant ba kenanda ko ba ko examiner est-ce que verso ya pesibiso eza ko concorder na oya lobi verso ba pesibiso est-ce que za na nzela yango na zo mona ka bande kunanga kama ba petit nzambele musali mbisa dans le petit pasteur te mais bazaneti ba nouveau converti parce que ngana zo ba faute para bango mais bazo corriger bango nyoso Marcelo
bazo corriger na sodomie. Marcelo le sodomie est biblique. Ministère de la femme, Marcelo le ministère de la femme. Ah, domination zo zoba, mais ce qu'on zo bima nani, azo bima pasteur congolais. Bande on a bolanda bien. Monde entier, parce que elle nous terre en français. Monde entier, on va corriger bango, balanda penga. Hein? Monde entier, on balanda bango, balanda penga. Parce que on a appelé chaque mariage religieux à biblique, na mona ba Camerounais ba benganga. Mais bande ko bokotika ko mona mukolo moko te, ngana tsheli loba na ngai nzambe. Comme moi, aventurier moko boya ivoirien ou camerounais, allez ka bando corriger nga. Botira mona ngote, ba yebinga, botira mona ngote. Nga tango na pesio verset na nga. Tango yoko luka yango, o mona ona lobby na verset biblique concordance yali. Bon mon nete on a yebisi bino ya Actes des Apôtres 17:11. Na ozo bimona mnoko nga, na obotangi kuna eza yango. Alors, comment yoko délivrer moi, oko délivrer mon maladie? Entre-temps, ozana ba faute awa. Nzambe tango tie molimo santu na ye pa na yo. Alongoli ba faute nyonso. Po tie molimo na po bungisa bana nzambe te, mais po tia bana nzambe na droiture. Et tango pozo bonde la tango sona pe imposition de main, ozomona mutu pe yaki na ndenge mabe mais abiki. Na base bozola na ba témoignage ya bato bazobika pa nanga. Na base besoin de ba témoignage na bango. Dans un biloko muso ba cadeau yekuna, so la exhibi longo mais. Mutandima kite akepa ba docteur Belaya biki, ta ba cadeau na tina chambre wana kuna. Ayeko tika moye moko. Asuki wana te. Alors, les deux pasteurs oyo ba kufi. Na lobeli kutu nani oyo take okufa suki na mangenge na Kisasa. Na oyo ya mangenge ya kufi kuna. Na mi balo ba kufi basali ba 10 jeunes, 10 jours ya jeunes, ce sont des faux pasteurs. Bon les ba pasteurs ndenge on ce sont des faux pasteurs. Un pasteur a cause la 4 jours ya jeune ya séquité. Bango basali 10 jours ya sec. Mais il faut kufa, au kufete pourquoi? Mais il faut kufa parce que la Bible est athée. La Bible est athée des Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais athée. Tant que vous avez athée. Ce que vous avez benganga numéro nanga 06 51 03 92 89. Ce que vous avez bande de France 0033 6 51 03 92 89 benganga pesa nga version. Ce qui pasteur na yo a salisa ki yo jeune il y a plus de 3 jours à sec. Pesa nga numéro na yi. Na ubengay. Pesa nga numéro na yi na ubengay. Jeune à sec et sur à 3 jours. Hein? Jeune à sec. On reçoit ancien Nouveau Testament tina suka. Au moins jeune à 4 jours à sec te. Oh, exacté. On reçoit Ancien Testament, Genèse tina Manachi. Jeune à 4 jours à sec, exacté. Alors, ceux qui ont passé dans l'émission, au salut jour, au salut 3 jours, au niveau 6 sabi, on zamba lobi, bakisa susu, et comme à 5. Benganga malamoko. Ko continuité. Amu tu babeli go bomayo. Na base momona ki, et pas ya mama suki nani, o akufa nani. Ceux qui ont là, na base comme on a. Asa sur la séjour de mort. N'allez les tourments. À ça, ça va être jeune à 21 jours à sec, exact la Bible. Mais exact la Bible. N'a pas version news. Exact. Conséquence, bateau koufi. Bateau koufi, mon côté mi balé. Il fallait l'État congolais à Kangaye. Parce que, pas y besoin que l'on a battu à Wana, et ça secte. Et ça listé. Et ça secte. Qu'est-ce qu'on entend par secte? Tout mouvement religieux qui prêche autre chose que l'évangile. C'est ce qu'on appelle une secte. Et ils ont abusé. Tala na Galates 1. Total la suite au monde. Galates 1. Yoka. Galates 1, 8 à 9. 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc, maman, ce qui, comment on dit, Olangi. Donc, ti azo pesabino boye, bono sala boye, c'est quelqu'un qui est maudit. Asa maudit. Elle est maudite, la Bible. Bible nous dit bien, si un ange du ciel, tout va de la soute. Peut-être que vous voyez la Bible bien. J'ai expliqué cela dernièrement à ma fidèle. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, la Bible précise, hein? La Bible a précisé. Paul a été précis. Abi, ce qui ange du ciel, alobité ce qui ange de Dieu, alobé bien ange du ciel. C'est normal un ange du ciel a un évangile mususu. Oyo ange de Dieu a kosala yango te. Bande konanga. Il faut talaka pai ozolanda mateya ozolanda pa nani. Ngai ba fidèle nanga. Naza ba mingi tela ba 35. Na lingi so zobelete. Ba sepelaka. Tant on a expliqué bango passage yoyo. Bango nyo so abi me pasta banda to bota bata yoki on a boité. Ange du ciel, c'est différent d'un ange de Dieu. Paul a dit, c'est normal, un ange du ciel a eu l'abino évangile mususu. Parce qu'il est maudit. Il est maudit. Mais un ange de Dieu a quoi il a l'abino nengonate. Alors, tant que nous avons un enseignement, oh, ils ont la Bible. Donc, yo moko so Bible, vous comprenez déjà que ah, oh sataniste. Oh, yo sorcier, vous avez l'abso babiloko. Mais aza yanzambete. Mais nous yo olinga bendimandima dès tout le monde qui derrière sataniste il faut gazoloba il y a trois sortes de chrétiens un chrétien sorcier ah alors ce qui yo oyibi lo banit ba fidèle nanga oyibi ba boka oh yo oyibi ba bote c'est la batterie c'est un farceur chrétien sorcier la dans la Bible c'est vrai il y a trois sortes de chrétiens et dans la Bible awa mais yé ayibi ngote ayoka ki on pa moto ala bando lo basiko na ndenge na ye nanu pe la pression ba fidèle na ngate na pression ba ngwa bandeko ba passer on so mbale ba sa passer te au moniko muta formé to zoleti mukuna muta formé yo un violeur criminel ayibi lo baté tango formé yo bino bilo ka boye ah bukuta 7 jours ya libumu dena zaki na ndeko na mwa sa ina bima ah, apôtre, là, 7 jours, na tchali boumnase. Moutona go kufa. Na c'est jeune au sala mapé. D'abord, apôtre la zara soutena mukilio. Apôtre tout bakufa. Un apôtre, c'est celui qui était avec Jésus-Christ, c'est lui qui a vu Jésus-Christ physiquement. C'est lui qui a suivi les enseignements de Jésus-Christ physiquement. Il y a un apôtre. Tout le monde va te dire un prophète. Docteur et ainsi de suite. Apôtre la soutien dans kilo. Apôtre bakufa. C'est pour cela base ceux qui ont la parole aux autres apôtre Paul azoloba. Je suis le moindre des apôtres. Pourquoi Paul allait là il moina? Parce qu'il n'est pas dans mon aki. Non, bah toi tu peux répéter parce que dans mon Jésus-Christ était dans Jésus-Christ n'était pas côté. Ndeko. Ngana pesa enseignement na ba fidèle nanga jeudi na dimanche. Soki na lobi to na 19h30 20 25 mais pas côté hein. Soki yo ye na 31 na émission prochainement soko na ero na fana ndaku na yo. Moi je ne fais pas de complaisance na bandimien ou bien yo mto pasteur ou bien nga. Ngana bani ko bondela. Yo pas côté ah non. Na webisa yo tant on aussi ça na bi nani akotaki onga na bi prochainement. Chose en retard, yebisanga soko yebisanga ti kokota te oya soste parce que awi sérieux baninga ba ikobi na 20 25 mazo zela po ba yebike après ba okelelo mususu na te aki awa wa nini la transfiguration dimanche ah mais faut que silence ba so benga papa to so mwa Jésus azo kita ndenge ba Moïse na Eli ba kita ba Jésus. Parce que tant que yo qui n'est pas le bandit so betama tant na silence ba regretter ba non papa on continue de ramener non to kata prochainement au sentir que ba tu vas s'épeler
Et lorsque vous avez il faut qu'on a bon des aventuriers. Dans l'hôtel là, il y a polémique. Message à polémique. Alors bandeko. Ba pasteur on sont balé. Ba ça va pasteur té. Et bangbe ba yebi ki ba ça va pasteur té. Mais bilon to benga ça va pasteur. Ba te belé ba yebi ki ba to ça va pasteur té. Mais le quoi ba pasteur, yo ba benga pasteur. Avant o benga mutu pasteur, landana maté ya na ye. Même 5. Hein? Landa maté ya même 5 oyeba ki oza musala nzambe. O to oyeba ka musala nzambe, okoya ko remarquer que babundisaka ye nde babundisaka nga. Jésus ava kende aza ko enseigner ba yekoli na ye ndenge ba ko souffrir, ndenge ba ko tonga bango, ndenge ba ko finga bango. So moni vrai moto motei anote maté ya solo landa ka ba biloko na ye, au moins ne ba critiquer ka ye. Parce que tous engagés dans le combat. Ndeko, tous on a battu, parce que 40 jours. On a préparé un côté, on a joué encore à boyer, parce que on a été jeune dans la vidéo. Tous on a battu, mis ça, parce que on a jeune à 40 jours. Et ça, Jésus-Christ, Matthieu 4, 1 à 4. Et ça, Moïse, Exode 34, 28. Et ça, Élie, 1 roi 19, 8. Nabanzi, Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Mais Batou Abimila qui est Bango. Et puis Bango mi balé, et puis Bantera Bango et Banité. Oyo Eli, Bantera était à Koufate, accueilli. Moïse, Moutoumora Mona Bakunda Yazate. Jésus, Bakundi après à la Moki. Mais tant que Marie de Magdala. Marie de Magdala est aussi Mayalbi. Non, ne me touche pas. Ne me touche pas. Parce que tant résurrection, ce n'était pas les mêmes Jésus-Christ. Tant résurrection, ils allaient sous les mêmes Jésus-Christ étaient. Il y a suspense. Si tu n'as pas pasteur, langage on a le bona sur na binini ndeko nga bakoresha nga pampa mate tawo yipsa pasteur le biso nga ona bonaye. C'était pas les mêmes Jésus-Christ. Alors ndeko to mona mama moko ba obenge maman 100 jours asala jeune à 100 jours ndeko même ezanga sec hein. Dans le Nouveau Testament, dans la salle jeune, même il y a 4 jours, ils ont séquité. Dans le habité peut-être dans le bout, mais n'a habité. Yo nous sommes jeune à 21 jours, on sait pourquoi. Aujourd'hui nous sommes jeunes à 52 jours, 50, on sait pourquoi. Pour nous sommes jeunes. Mais il y a on sait jeunes pourquoi. Et puis il y a plus yo sommes jeunes à 50 jours, 40 jours, 30 jours, on sait pas conflit là-bas. Olobisa musala nzambe te, olobisa mutubo ete, ozana mutu tongaka, ozana mutu boloba mabe pona ye, ozo sala jeune, eko boma yo, eko kwesa yo bukani. Jeune à 4 jours à sec na Bible ezate. Jeune à 4 jours à sec na Bible ezate. Na Nouveau Testament, il y a 21 jours les à sec te. Jeune à sec même dans l'Ancien Testament. Non, il y a 21 jours, ils ont l'Ancien Testament. Mais ça secté. Il y a 21 jours. Ils ont l'Ancien Testament. Mais ça secté. David a gêné sur 7 jours. Mais il a secté. Déjà secté. Jeune à 5 jours, à 3 jours. Pas ici. Parce que Nzamba n'ingité au détruire le corps na yo. Alors, ce qui passe dans le bio, Nzamba l'a qui s'est dans 7 jours. Aza passer te long là pesa un téléphone là a passer te jeune à sec je dis bien sec vous allez que au lieu de la maïté et sur 3 jours de toute façon tant que la jeune à sec 3e jour yo mozo santé nous autres na yo ne komi alors jeune à sec te muteko sauver yo et loko ko sauver yo makambo ezana motema na yo oyo zo bimisa yango nde muteko sauver yo
ba oyo besprit mabe biloko eza na nzoto soki ekoki yango te ezokima déjà na deuxième jour kaka bakokima mwasi aza na zemi asalaka jeune aseki te mwasi aza na zemi so alingi kosala jeune akosala yango de 0h à midi esili moto oyo aza na diabète asalaka jeune aseki te so alingi kosala jeune aseki akosala yango de 0h à 12h jeune eza mpona koboma motu te jeune ezali mpo accompagner prière voilà alors nayebi te soki nakoki kotala soki natiaki verset nase nalobi nyonso Luc 5, 34 à 5. Ici, la Bible nous dit que nous devons faire toutes choses de tout notre cœur et servir le Seigneur avec un cœur non divisé. Deko, yo ozo ko sala gêne. Ta na sima na yo ozana batu boni olobisaka te. So ozana mutu moko olobisaka ye te. Mais okota gêne te, okota gêne pourquoi? Parce que Bible ezo benga ko mauvais gêne. Je suis okota gêne pourquoi? Pourquoi ta gêne faut de la propre? C'est-à-dire que ozana problème am douter. O confesser na ba péché na yo. Au pardonner mutu te so bengi ete. C'est ça le pardon. Pardon est en trois personnes. Pas un Zambé, pas un mouton, on a un problème naïe. Parce que pas un Zambé, parce que on néglige l'amour du prochain. Au Seigneur pardon. Et na yo moko, biomi satouana. Mais yo, au cause la pasteur makambo. Au fin kaka pasteur, ça la qui va faire témoignage. Après on kota gêne. Mon comme ça au bomayo. Jeune faut la propre. Au cause de laquelle moko partager tes jeunes faut la propre avant kota yango. Alors ceux qui nga batu nyonso qu'on a délivré. Parce que belé o ba yana ba problème ba comment bien tout ça. Mutu moko te na sali sa jeune à sec. Te. Au moins yana bien papa na kota jeune à sec nga bien servir quoi? Quota de 23h55 to bandi. Ti 18h ici. Dans le ballon, il y a bango mette bakwa ngati biloko makasi tokende. Lobi nango to suka na 3 to suka 3 même ozana bikumba ndenge nini pas na to suka na 3 parce que na yebi ndenge on sale yon pour te briser to na prier libéré il y a ba liens héréditaires ba péché sexuel ba to ba ya occultisme qui n'a pas nganga mutu faut comme propre au moins mutu abiki na mutu abiki ah mais pas ngata mo ba place belinga mais oui parce que ba yebi na monte. Alors, au côté de Luc 5, 34, 35, na limite côté de tout le temps, qu'on peut savoir nos paresse. Moutou aza amoureux des Écritures, il faut attendre la Bible. Bandeko, tala pasteur musa uti suki potawa, ako kufa na mangenge na mbongo na ekuna, ako sane mangenge. Mboka est en insécurité, ako sane mangenge, osane. Mais bokil ko sam na mangenge pourquoi? Donc, parce que Jésus-Christ a kendaka na ngomba azui bapôtre, c'est pour cela vous aussi vous allez faire des choses comme ça sur la montagne de Mangengenge. Ah oui, badiloba. Jésus va kena ba okuna abani ko yebisa bango déjà ndenge liwa eza ko yela ye. Jésus jamais a prié na bango a prié yo prié. Jésus priait toujours seul. Akena Jacques, non Pierre, Jacques, Jean. Akena bango kuna. A pusani abandi ko bondela. Tango abandi ko bondela présence ya batu moko mibale ba pibelie Moïse na Eli. Si ko bino boza ko zwa yango po bino ke na mangenge na montagne po sani. Ngata na délivre ka bana nzambe ba brebis Jésus Christ. Na yebisa bango soto koti. Premier jour.
débrancher fixe. Ce qui fixe va bien na fixité, quand portable peut ça fixe. Ce que mon numéro na bibika bay bien mais nini ngam to na bengi, la muka to bondira na accompagner. Na accompagner ka ba mosusu aza jeune kenga mais alembi. Apa ça saleka anga continuer ba lala. Yoso kende utika ndako na yo, mais kota na ndako, faut tanga bible kota na ndako. Ndako ya la propre. Zwa kitambala tia. Luka pasteur moi solo accompagner yo, oza sûr que ye, o solo na ye. Ko bomela été solo na ye. Alors, totanga Matthieu 17. Totanga ta moko. Alors, Matthieu 17. Voilà, Matthieu 17, 21. Oui, c'est ça. Oui. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Ça, c'est Jésus. Ah oui, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Ici, Jésus-Christ parlait des démons récalcitrants. Démons oyozo bondela au nom de Jésus abina obimate. Mais Jésus a l'obina biso ke ye akoyika ko bima soki omilali sinzala. Non seulement la prière, mais la prière et les jeûnes. Nazuka moko wana. Kaka prière te, mais na jeûne. Kaka jeûne te, mais na prière. Mais avant au côté yango, il faut aux en délivrance. Parce que nous sommes aux en délivrance. Pasteur Oyo a yebi à poser ma question. C'est vrai, bino ba jeune pasteur bozo na problème pas basi. Basi ba bomba makamo belé. Et via moi si ezande mona mbalité. Nazu mama moko tolinko bandalelo na tuni mama ozo bomba lika moko bodika mini ozo bomba o te papa lelo ko tenga boy to sala dans 3 jours 3 jours ko kito nko banda bona bin mama ozo bomba lelo ko te to sala mikolo ya na bin mama soko ozo bomba lelo ko to sala lelo mo te parce que na répété 3 fois oh papa nazo ka sonné parce que na bu jeunesse nanga j'ai été victime de viol. Ah maman, et là, vous avez pas de oh, yo mo benyango viol, c'est que un bandit, un voyou. Alliance onetika là, maman. Il faut que le bayango alliance onetika là. Faut que bon alliance ona. Pesa comme on est. Ta mususu yo. Okenda ba délivrance ndenge na ndenge. Et loko wana yo bosa na to obombaka, souvent obombaka, souvent viola ki yo. Ezate ko bosa naka, obombaka yango. Sikoyo alliance wana ezate toujours nzoto na yo, obani ko changer l'église, okenda moite. Mais loba iloko yo solo mobulu. Omelaka mobala betu mbongo shina kaye. Et kanga yo mabota. Obani yo kasoni pour ko loba yango. Ah mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ah, panga nazali. Moi, ça en a été. Autant la Bible bien. Faut que tanga Actes des Apôtres 28 sont combien? Même si maman, ah, moi, c'est quoi comme kamuna yo, azate. À moins que yo, oko luka, ko baby sa réputation n'a pas qu'il dokina yo, ah, mais on a yo ngandeko. Ce qui n'est pas te, oh, yo ipsanga, ils sont confidentiels, ils ont gana yo. Paulo, abana yamba batu nenga nazo yamba batu awa. Actes des Apôtres 28, les 2 derniers versets. Ce que vous avez dans la Bible, aujourd'hui, Actes des Apôtres 28, les 2 derniers versets. Fais à la 28, fais à la 30, 31. Yogande balobi awa. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle.
Autant ali loba. C'est vrai, yo qui m'a promis ça pasteur na yo parce que tali bumunene na moi si bana so combien moli mosato ezate tant yo expliquer makam na nyonso a lobia pa moi si na yo parce que ce que lobia pa moi si na été conflit côté na katandao. Ako délivrer ndeni ndeko na ngai. Eri koki. Allo bandeko. Mauvais gène. Ésaïe 58 3 à 5. Babenyango mauvais gène. Ésaïe 58 3 à 5. Vrai gène, les vrais gènes, Ésaïe 58, 6 à 11. Mauvais gène, bazo epsonio se comporter. Que aux soins dans la bateau, aux qui ennemi, aux la gène, aux servi à rien. Et les vrais gènes, Ésaïe 58, 6 na tchèque on soutient à 11. Alors, ceux qui, aux yeux Bible, au Tanyango, au Koyeba, nini, babengi, mauvais gène, na les vrais gènes. Okoyeba nini babengi mauvais gène na les vrais gènes. Yo yeba kate ko sala noko faux gène. Yango na pe pas ceci la rayoté. Ozo que nous sommes la pas batu mususu boy. O uti place bien mais o kititi na C et pas ya batu mo ba bien li lobaté. Ba o sala so ba gène le 50, 30 jours, 40 jours. Ils ont servi na rien. Nous quand on a Bible passage na biso ba chrétien on a ça na moté. Alors na banzi na ko interpeller pasteur mo na monie azo kumisa ko sala anniversaire. Alors fona interpeller peut-être ayebité ou alors aza fo pasteur. Merci beaucoup. Nzambe apa mon abino. À la prochaine occasion. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Nzambe apa monabino ekutani bongo